tika bakabwana Banane. landa te Peniel. tata bamula yo tika omoni sex tapa Peniel. landa te na ye omoni pourquoi tuna nga kes na bandisiko koya tika bakabwana pelelo toloba na nzambe merci. Papa Mike ça va. Peniel kokabwana déjà na mosala nzambe vino e komaki déjà vie ya kokanela. Oui. Mboka libala bazongi syndicat. Maman, serviteur de Dieu bayoka passe ensemble. Ah. Peut-être yo yeba ngote. Ouais. Oyo bo sali oyo ya Peniel. Ezalaki katulankiadi to ezalaki bolingo. C'est ça. Na nsima ya katulankiadi famille yoki soni. Génération en génération. Génération en génération. Bana pe mibali. Ba oh. Oboti bana mibali. Mutu tout annoncé eza sacré. Kopesa mukongo eza sacré. Koyembe eza sacré. Koko mona na miso batute. Ah, si. Et Bible zo condamna ngo. Oui. Ofibi pona nini? Wana Bible condamna. To mona ki yo, mama na moni yo. Na moni ningo poti soyi. Na moni ningo fibi. O lo banange loko te mama okima te. Oza na place okima te zalaka na position nga pe na ya. Maboko na yebaka couleur na ngote za ya mukwa bongo Félix Oise quoi. Mais maboko ya jackpot eza tatouage na tatouage. Omoni jackpot alingi Peniel na tanini. Bato ebele baningi ba pota jackpot parce que ngai na vanda kana jackpot na lia kana jackpot na lia kana ndeti naza na Lubumbashi jackpot ana kolwezi. To uti kozala na jackpot. Jackpot alakisi libumu aza na opération moko ya munene kana esaki abongo la kutu motema comme pasteur po nzamba bikisi jackpot akoko remorquer sikoyo te aza na frère Adam ki mundele pena docteur abc jackpot omekate abaneko alingaki Peniel ponani alingaki ye azala lokola avenir na ye bazo préparer. Okay. Tango mobeko nyonso ekosila et permettre siko misale sani e banda. C'est-à-dire jackpot aza kutu ata na kati ya video wana te. Akoma libumu jackpot ala libumu te. Ya Peniel. Ça va hein? Tozote amu penya awa. Oh kapashi yolinga bino misusu pe bolinko baby se ba via bana batu. Nga ifo na bandela pe position wana. Position dilo kota pe musolo. Lokota pata muso. Ni ngana. Tala mabolongo na ngana si. Papa Mike a finga mi. Landa te, landa. Soki pepo finga ka fukama. Papa Mike kalambai. Moyembi na nkolo. Salanga ina koma nzambe. Papa na eko senga yo bolimbisi. Ya Mike naza parmi batu oyo na tena ba langage ya mabe pona yo. Surtout que impolitesse eza vi na ngai. Papa Mike Kalamba ina manke yo makasi na télévision. Ngana baneko kanisa eza kanai oyo sali. Na eko comprendre ete ndumba babongo lisage motema te. Papa Mike Kalamba ina ebisio année oyo 2022. To confirmer oza mosali ya nzambe. Pe okosala ba plein oyo nanu osala te. Yo poko min église. Bando botama bando bana makamwa nzambe papa na nga Mike Kalamba. Senga ba mama pardon. Na sengi sa papa Mike pardon. Bomoni hein? Modèle na vandela ki yango silence. Nazomi tuna oyo azofi ba bombobo yete. Mbala moko na super disque na chembala mo nzemba kofi fibanga bombo yemta aloki makamwana kasi kofi mutaluka biloko ana nyonso na banzemu na yi avocat na le véritable avocat avocat na ngai eza bobele Yesu Kristo makasi ya Yesu abundeli papa Mike soki na bundi na les trois petits ninja te ozolanda barigo mayandi barigo ba fazer soki na barigo cimetière soki na bundi na bango te lobanga mutakala na nkolo te mopo wa eko yemba boyi na nzembo ngai na boya ndumba ebanda aboni ndumba pe moto nanya ko bikisanga ebanda aboni ta
e banda boni ozolanda nakabela bango lelo pe na trouble ezokota kaba napesa trouble jackpot asani ayoka ne Denis te ta Jack papa ya buzoba napesa trouble jackpot asani asepela na barigo te ben poli bana moko ya salité les 3 petits ninja yo kite modèle ba fingeni nga na Lubumbashi tozawa mama tozawa na yebisi yo na kobuka rigo king moko ata kingo awa na Lubumbashi katika pesa TV boyebi ser na nga bien bo yeza ba kota ba state ye kuna partout so bobengi ye pona masolo ya service traiteur katika pesa zawana azape na chaîne na ya télévision katika pesa TV ba onyoso balinga pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka bomona ka service traiteur moko ebonga etonda ya soin kuna mibi bazara te o ba jemoro boete za raté ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site ya Rapachi Total qui spot en tout cas en retour ba prix pona ba service traiteur na bino fête ya mariage collation de grade académique anniversaire katika pesa zawana bobenga na ba numéro o to tchewana boyoke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner na chaîne na ye katika pesa TV boza la décité voilà. Page télévision merci na ba ebalanda rabiso bomonike musala penza ezo sala mana ndenge longo bani toza na kati ya Kinshasa te mais tozo ko frapper na lité ya Kanda toza vraiment awa na kati ya Katanga tozo sala musala bien ezo sala pena ke remonter biso pe moral toza la pena kitoko toza la vraiment kitoko makasi nzambe apesa ka souffle de vie azo continuer ko pesa biso makasi na ba sujet pona ko lendisa kaka bato batala rabiso et puis bato ba pesa rabiso vraiment confiance toza kaka na bino elongo to ebite nzambe enda na musaka biso na tongo apesa rabiso makasi apesa rabiso énergie nzambe wana za vraiment na bomo toza kaka en relais entre Kinshasa et puis awa tozo tikate ko pesa bino penza sentiment ko pesa bino ba matea na dadi moko to bini tolongoli susi ya tata mokonzi mboka moko tozongi boye moko tozali kosenga nzambe akomisa biso na 2022 parce que lelo ezali mercredi ya suka ya année 2021 tokomona kango lisusu te epesi biso pasi tolobelaki makambo ya papa na biso defa au système wana ya kofilmaka moninga na tango ya pasi ya kofilmaka batu na kati ya bamorgue mutu tango azali na makasi ya komimona te ba vidéo na musika ko filmer mutu bolumbu en tout cas système wana tozo sepela nango ata mukete to mona kiti ba vidéo to yebite lisanga ya réunion ya matanga isala makaka na caméra to makamusu foko bombaka en tout cas eza vraiment propreté ke mutu akufi bokomo osalela ye ba réunion gouvernement bimisa boye famille sala te ma musu pe bo sala ngo na coulisse et ko sala vraiment bien na moni batu ba lobi pe makambo ebele par rapport ya place oyo papa na biso famille ezalaki kofanda mutu na mutu azalaka na makambo na ye yango tolobaka na vie oyo ntango oza na bomoi en tout cas yeba kosunga bandeko na yo yeba kosunga famille libota parce que lolendo oyo totiaka na miso ya bato ebele bakontrolaka mpe Kapashi TV bandeko ne bazalaka nani famille ezalaka nini ntango yo ozozwa mwa muke yeba kobanza mpe na famille ezali très très important kolia yo moko sanduku ezalaka vraiment kilo surtout likambo ya libota tango yo moni ke ozali kobima ozali na famille yekola kopanzager esalaka vraiment bien na bandeko na yo na batu nyonso parce que mibembe oyo tokendaka ba place mosusu tokendaka maladi ekoki kozwa yo na Amérique na Asie partout na Kinshasa na Brazzaville oyebi te nani oyo akomema mais soko ozalaka bien na bato nzambe wana akotika ote baliwa boye ezalaka temps ya réflexion et puis mingi ete ya biso dadi boni santé et puis bonne évolution na yo tata apambola yo apambola pe balandi nyonso
esengo makasi ya kokuta na boye pamba te musala nkolo apesa biso yango yo kasi na musala oyo apesa biso Bible ezoloba ete munoko oyo elobaka mingi yango pe sumukaka mingi bandeko bozwa habitude ya kolimbisa biso pe bozwa habitude ya kozwa likambo tozoloba na 3e degré po soki bomemi yango na bolimbisi te bozozwa yango na 1er degré bokoboma biso bandeko na bino pamba. C'est pour cela napesi bino mbote ya motu ya bisika nyonso bozolanda biso ezalinga wa bino pasteur lité ya kanda mutakala na nkolo lidofolo na nkolo frappe na le frappe na retour tata apambola bino nalobaki lelo mama Kapashi to fongola ngo na loyembo kumbama yawe kumbama landa loyembo bien na yemba kana tina mama Kapashi okoko yemba banzembu eza na bato ebele babengaka nga na batelefone papa yembaka mpe nzembu nango oselanga promotion te koyembisanga babetisi te yembisanga nzembu eza na tina tindelanga nanu nzembu na banda koyoka soki na yoki na koyebiso mon frère nzembo na koyema na miso ya bato mpo nazosanti nga na yo toza langage moko mama Kapashi na bonzambe na Saint Esprit kaka na malobo oyo ozoloba bantoma soki bazoyoka bazokomprendre ete muto toza na langage moko oko remarquer ba serviteur de Dieu basepelana nga makasi Saint Esprit ayebisaka bango ete wana collègue na bino boza langage moko ya azo ede bino kaka na même langage bino boke na gauche yake na droite même langage bango ba comprendre kumbama yawe kumbama kumbama yawe kumbama namasosa lelinga yi kumbama olinga kinga liboso na koma na mokili monguni alinga kisolo kozwa bomoi na ngai na ngolu na yo na makila mayo na ekulusu nga na bikisami banjelu na lola lelo bakoyembela yo bongo ngai mwana na yo pona nini na yemba te nzambe mosusu aza te oyo abongi na lokumu Carlito te ezala ye te nga na yemi ne nzembo ozoka message alingaki nga yambo ete na ya na mokili pamba te soki alingaki ngai te nalingaki na ya na mokili te yango etindi ngai na yema ntimbo okopermettre na bakisa 2e chanson molimo na yo nakoluka molimo na yo mosungi ya mayele ya bososoli nakoyeba nzela na yo molimo na yo nakoluka molimo na yo mosungi ya mayele ya bososoli nakoyeba nzela na yo molakisi nzela ezala na mwasi ezala na mobali eza Saint Esprit tango ete tozosenga molimo santu tango nyonso akoevite na libaku yawe kosenga na papa kolekisa te kasi ya motei te na bwaka te makomi sala lisusu nzambe ete kelasi oyo nakoti nakoma tina suka koyeba yo malamu na nzela ya Yesu Kristu balobi boye liloba ya motei kobwaka te salela yango parce que liloba euti na kati ya Bible et puis babakisi boye yawe nzela oyo ezali kelasi onga na koti salanga lisusu ngolu natanga kitoko na continue koyeba yo malamu ezalaki loyembo kasi ezalaki pe na message na kati tata pambola bino merci pour la confiance merci pour la fidélité kokanga motema te ezali fin de l'année kokanga motema te mon frère Massé ezali fin de l'année mona dadi ba diaspora banda bayokaki na Lubumbashi bani ba profiter na sima Lubumbashi ezaka ndenge moko na Kinshasa ben oui
mutu apesi muninga ba million na Lubumbashi azate Lubumbashi to yaki kotala kaka bandeko na biso to mitutaka tolo toza ba congolais totala pe ba congolais ya Lubumbashi tangu to ko silisa kotala ba congolais Lubumbashi to ko lemba te fono que ne pe kotala ba congolais ya Mbushimai ya Équateur ya Goma banda volcanique soki volcanique salamaki nga banda volcanique salamaki nga na komi Goma te fona que ne pe kotala na mona Goma na mona volcanique ndenge salaki musala nango et puis mama Kapashi nzamba pambola yo po lelo na tongo nimi lisusu ko inviter ngai a na Kapashi télévision na sana ba message moko ya makasi nzamba pesi ngai baloba kaboye soki nzamba pesi yo message tika batu basilika soki bakosilika yo loba message o nzamba pesi yo po lobi tango ekokokisama batu bakose référé na yo mais soki olobi akite tango koloba ke likambo na mona kengo bakoloba yo sa liboma tango mona koloba te pona nini ekomi bongo mosali ya nzambe nyonso fala kisa capacité na ye loba yango toyeba ozolanda est-ce que ya tu ekoya te kozala tu ekozala te lelo na kopesa des prophéties ozolanda nzamba pesi ngai prophétie ya proclamation mutu moko déjà a se proclamer nzamba pesi ngai sur prophétie moko ya stress na koloba yango na kati ya mateya tata pambola biso Dadi Mama Kapashi merci na yokio oyembi olobi makambo ya kitoko na ce peuple de Dieu et yoki ma vraiment kitoko surtout na kaya ba diaspora kasi boutique na ebitele okola tozana Lubumbashi code ya Western eyaka te eyaka Emily na ebite soka eyaka te Papa Dior na ebite soka eyaka te boutique charge a on a katanga to ndenge ni ezala bongo te tozana bino même moral fin de l'année yango yo to sekisi bino to pesi bino esengoto bosto za na motema wana oui tango tozali no na bomo tozo respirer to ebake bino pe bolinga biso merci na papi Bunzi papa français tango nazo mata avion papa français le bible fin du mois c'est kokaki yo kende musala na oya bilobela nengo mesana mais provision madame Messina tindi OK bato nyonso balanda biso en tout cas tozana bino même moral. Merci lisusu na mama ni mama. Mama Olive Lembe Kabila. Apesi. OK. Madame akekozwa. OK. Ozomona. Nazala tina ebiete biloko ya mama oyo. Ekokota na munoko na ngai. Vraiment. Na kolia cuisse, na kolia makayabu, na kolia madesu, na kolia fromage, na kolia o nini pomme de noir. Pomme de terre. Yango wana. Tata Pambola, belle la Papa Dior. Papa Dior toza awa bato nyonso balingaka biso en tout cas toza na bino même moral. Chancel Mbemba yaya. Chancel Mbemba. Tozo zela. Yebisa Chancel Mbemba atina la biso numéro 13 pour tout. Akoko za nango balobanaka. Balobanaka. Chancel Mbemba. Na bale nemi zate hein. Ebongo Kidiaba. Na oka Kidiaba pasa na Lubumbashi. Ah kaka ozwa eti. Kidiaba. Kidiaba est-ce que soyez batekenga na yeki Lubumbashi? Trésor pour tout. Il y a trésor à l'époque na Sainte-Thérèse ngana vani nazotala yo. Lelo ngape na komi mutu na miso abato pardon trésor pour tout. Maman, osana numéro ya papa Nani? Moïse Katumbi Chapwe. Yo pe na baneko bango na musika na ndoka soza muta ba relation. Ngaza ba relation de na Irsila. Nga relation na nga moko. Yo moko relation. Na ba sponsor na yo. Nga moko. Tata Pambola yo. Merci en tout cas ba bazala biso dadi. Sujet ya lelo ezali nani o koki kofana na ye na bolingo pe nani o koki kofana na ye na bolingo te. Gupe elengi ya libala ezani. Choix ya libala et ça la makandenge nini na bambi 3 questions nani okofana na libala to pe nani okofana na libala te to pe nani okokozana na bolingo to pe nani okokozana na bolingo te voilà ba bolingo mususu ekokozana ngo libanda mais bolingo ya ndaku to pe kofana na mutu na libala
yango ndeza mama na likambo na biso yango pena o toko partager na yo na mokolo ya lelo na bosani bible mais toko tanga ta prochainement Mama Kapashi liba les a sacré amour eza sacré la nanga na bokebi lelo nazolo makambo eza très important lelo soko zwinga na lito ya conseil te okotanga boloko toro na lobi lelo fo zwangai na lito ya conseil tozana ba sorti ya bolingo to pe ba sorti ya mabala ebele Mama Kapashi ezana mobali mususu yenenga zabu alobaka ke mwasi onga na kochana ndaku soki aza mundele te ekosimba te ya lingaka nini soki balali ya monana na ete neti ngai na sala constat wana surtout ba période ya mulili akor biso zana ba quartier oyo ba sifor comme asina kota cimetière kure zalaka te okomona ngana lali madame azoyebisanga papa ozomona na te boye likambu nini mulili na nzoto nanga mpe mulili ekomi lokola pine batumbi yango wana penza moko mona nga soki ka madame ayebisi nga bonga alobi makambo zolobeza ya solo nga nazomona yo mpo yo oza pembe moye nga namona yo eza te wana nazomema mpe na bagu nazoyoka mutu na mutu ndenge aza na gu na ye tokabela bango mwa trouble moke kaba lelo mpe nakaba nakabela bango lelo mpe na trouble ezokota kaba napesa trouble jackpot asani ayoka na Denis te ta Jack papa ya buzoba napesa trouble jackpot asani asepela na barigo te ben poli bana moko ya salité les trois petits ninja yo kite modèle ba fingeni nga na Lubumbashi tozawa mama tozawa na yebisi yo na kobuka rigo king moko ata kingo awa na Lubumbashi balobi honorable Patrick Katembo azali te na yebisaki déjà honorable Patrick Katembo fondation na ya FNJ pardon papa okopekisa ngai te honorable Patrick Katembo okopekisa ngai te soki na bundi na les trois petits ninja te ozolanda barigo mayandi barigo bafazer soki na barigo cimetière soki na bundi na bango te lobanga mutakala na nkolo te lobanga lidofolo Mama Kapashi landa na yebi kokangisa mutu enemi pe na yebi kobunda bitomba barigo bobongama bien toza na Lubumbashi bakonzi ya Lubumbashi bakoyoka sango ke ngana barigo king pe opesi mbwa boyi merci ngana okotela bango etalio so okotela bango mama mukolo yango pe okoriske ozwa pe likofi na ngai ya libumu oui tokosangela bokoka tuna chura mboma Mama Kapashi okosepela biso toza na babitumba lokwa ya bandekta ken na andekta ken ya bakachere américain mama so na kanyo na kingo obeleli xila te lobangai te nzambe mama na ngai soki na kangi yo tala nanu mama tala loboko ndenge ezali ozomona mama loboko na simbo awa okoloba papa loboko misuni bozwa wapi wana honorable te zela leo na baki na osala musala na baapel yambako po appel na ngeza libre ça va na kobengo na silisa émission na émission na Mama Kapashi na yambi a pleine émission na silisa émission madame abengi auti ko so biloko pa mama olive te tika biloko wana na lingi ba vina nga ko contrôler te mama pesa ka biloko ya pamba te soka pesi biloko e pakola milikolo ya zara bien mama merci mama ni mama olive lembe kabila nzama pambola yo
naza musika na Lubumbashi mais biloko madame ake kozwa ezala tete to pesa ke biloko te pozala ki libanda ya mboka libanda ya province te naza te mais biloko elaninga na ndaku mama Clémentine melata supu ozomona musalo nazo sala fo batu nyonso ba soutenir yango ezaka mama Olive Lembe Kabila ye moko te ozomona ale tangu na oloba komo mama wana ale yo silika na ape na somo na yo te po na liepe loko na yo te bon ma fifi na pesi ka mbote ma fifi masuga Landa ma fifi masuga sugisi tika te tika naza déjà nazonga ki déjà tika trouble moko ekoti na minute na mboka on a kopapolela ngo penza batu bébé surtout l'église c'est bien moi un contre 100 combattant du peuple mutakala na nkolo lidofolo na nkolo ateye munene matako kokweya te nako beta bato lengwana na papolo na nyatiyo na kwesiyo okota to hôpital e balekauki bambisi ya minene babimi vima na soko vimba na pasuka soko pasuka oko sale loko te jamais pour sale loko landa mama Kapage to présenter ba condoléances na ba famille nyonso au bout na ba matanga famille artistique ya ba comédien ya ba musicien toza elongo na bino posa ko ya Kinshasa ezanga na motema bande ko nanga bo limbisa na ko ya Kinshasa à partir le 5 le 10 po ba matanga eleki nazo ko katoko lela nani ko tika nani bino bokunda ngana ko ya ko pesa bango ata mbota suka na ba cimetière na bango ya shaba na ko ya na cimetière total appel programme ya na ko fleur ko mama so na zongi bonana ba programme ebele fin de l'année na ebise ko teke mama Olive na sombele terrain fona ko tike la terrain mikanda na ebongo te na loba ki fin de l'année mutu nyonso fo pesa ese magamo na loba ngona le contrat to na magamo ye mutako pianga to ngani na ko yo choza loso kuza pa ndo pesa mambo te boni kuna mama wazozangisa nga bakado me makanisika pa mama Olive na komi oregete mabe yazo pianga bakado minene menga na ngina pota esalite na bakado na nga buzoba bon tokota si mabele za mabele ki paka placité ata na mikonga na pesi mama na yana sisa makama mikanda na kyotike la ye officiellement boye mama Kapage nani okozala na ye na bolingo Kapashula na sala pe bolingo na yoka pe masolo ya bolingo na linganga na betelo masolo mingi ya bumwana esalaka pe kitoko à l'époque tant tozo kola nga soko talinga penza be o comprendre que liteya aza mutu a poilité aza l'homme poilité aza kaka mutu ya nzoto oyo mwandambo ekoko bima est-ce que bando yeba ngai mandefu na ngese koma lokwa ya jackpot non te nanu te eza ba forme moko tolobaka mwana abotama na suki ekuba ya yo pene kuba oyo aza suki pete biso toza ba jacques ya basuki ekuba tango tozokola to bane kosala ba jeune na baninga bazotala nga na sa mapeka soki eboti to eboti te bazokonstate ke lokola nano eboti te biso toza mikolo na ye ngai pe na mystique ya fourmi na bane kozwa bango pe na stratégie na zo ba yaya na liko lakisa bino te po aiza ebele tozalaki na ba niveau oyo tokomaki même kolakisana foto mola mwela mama muke yaya omoni ebimi na ebite biloko mpe soki ezalaki na bana Gombe tokaka biso bana chango te Gombe mambo ezala te contrôle à poil bon makambo nazo beta bakulutu bayebi yango na betaka lisolo tika na beta te on a vivre yango na betaka on a viva nga na kola na era mitendo te na ko Nintendo na kola pe na ba jouer te nga na koli na ba kede nga na koli na ba koteka na koli na ba je oya kobwaka nini
likolo kozwa boye nakoli na babiloko moko boye ya ndenge ya milio nga nakolelaki kokende kosokola na bama ya mikali bokoya boye nzoto nyonso ekomi bino kubuka pembe lokola batu bauti kopakola zelo ya pembe na nzoto ozomona epermetaka nga na rappele mpe batu oyo to se retrouva na bango même vie mais lelo bakoma bapatron lelo bakoma bamillionnaire ntango bayokaka lite azobeta masolo babia te mwana mobali aza intéressant biso tokoli na baere ya bakobeta ba wa shisha waka pende toke buzobara kokotsanga te eza makambo akala shisha waka pende wa shika pende wa shika pende seseko ozoka tokoli na bepoke ya bongo kasi boko kola ensemble bokoki mpe kokola ensemble te mutu na mutu aza na gu na ye aza mpe na shwa na ye na kati ya bolingo mwasi nini oyo kokovanda na ye to mpe mobali nini okokovanda na ye mama Kapashi ntango nazoloba ete nasala bolingo mpe babetelanga masolo ya bolingo oyo tokuta yango mpe bakulutu ozotambola na yaya azotina oyo deja kendo bengelanga Mireille kendo bengelanga Arlette kendo bengelanga Kapashi ndenge ozokendaka kobenga ye ntango bozoya soki aza yaya buzoba mbala moko mpe abandi komema yo na buzoba ngai ezalaki na grand frère na nga moko abandaki kotina nga nakende kobengela ye leki na ye nakende kobengela ye mwasi na ye wana mpo abimaka ye moko te fo abima na leki na ye soki abimi na leki na ye basombelaka biso basikre batiki biso mpe wana bango bakei ngai mpe nalobi te bo mutu abootyaye na boloko osali musala mpunda mutu ebeba nga mpe nalobi te fo nga mpe nafina kaka ndenge totikali wana misala ebandaka te ebandi c'est-à-dire nazwi wana nazotaliso ndenge nazwaki expérience mpo bayaya yaya na yaya ndenge ya lingeli mama Kapashi bolingo ozomona eza na makambo be nazoya na kosimba biloko moko eza très capital mpo kosepela na nga lelo nga mpe na mitunaki question ozolanda mama Kapashi nani nakokovanda na ye nani nakokovanda na ye te sala constant oyo nayebisi yo landela makambo nayebisi yo Kapashi lanabi landela majorité ya basi nyonso to mpe ya mibali nyonso oyo bosala na bango ambiance makasi oyo bolata na bango bilamba ya sexy bolata mabe bokota babwati bosala badésordre mabala wana ekenda na ndako ya libala te bakota na kati ya ndako ya libala te moko na moko ntango azofanda azorefléchir alobi nga basi ya mikie namona bango lokola etoko batani na nsima nakoki na ngai te kobima na mwasa moke mpo nazomona ye lokola nalai likolo ya karo nalingi na ngai makambo kolala na karo te nga nalingaka mwasi fo azala ntimvundu monene na santa nke nalai likolo ya musi nazoya nazolanda napusana mama ebele bakenda poto abala mundele mpo ezala suwe na ye shwa na ye ya depuis kala nayoka mwana mwasi moko azoloba bo alobi nga mibali ya tioko nayokaka bango solo nakokaka bango mama ate naloba biloko ndeko na nga mwasi ndeko na nga pardon bandeko bolimbisaka nga biloko mosusu nalobaka eza ngai te ndeko na ngai eza ngai te biloko oyo eza ngai te barigo choko nayoka yango meme pa madame na ngai aloba yango
benga ina téléphone otuna. OK. C'est dit mutuna mutasa na concept mama biso to sa bato yo to za ka netre. To eko lobaka likamu nenge to yoka ke pa ya batu to tangi bible to eko fongola makomi na nzambe. Ezala bongo ba sebele baloba. Na ko selela mutu choate. Mama Kapashi. Batu nyonso na tango akala. O ezalaki papa baleli mwana na ye mwasi. Papa baleli mwana na ye mobali. Bolingo wana 100%, 80% kina mabe. Babalaka na baguna bango te. Mais edaka pe batu mususu. Mobala ze esprit faible azoka kosala choix ya mwasi te. Baboti na ye babeti misu. Balobi kimia ya Mireille egosima na emedo. Kimia ya Mireille egosima na Jomi mystique. Tobalela ye. Ozomona mususu esimba, mususu mewe esimba ezate. Mususu pa vanda remexer ba parents na ye alobi. Bosalela nga choix kitoko. Kasi ezalaki biloko ya kala. Lelo mo esimba ezate. Nzambe pa ponela su. Lelo et comme la landa te yom tuzo te ate me bilobe la pona nindo kona mwasi. Kasi même na kati ya Bible. Tangu Adam alembuma azumbuma ana yena ngopa ya tangu Eve alembuma tangu ayena ngopa ya Adam. Ozo comprendre Adam le makambu ya ko katela batu mangale e uta depuis na jardin d'Eden. Si. Adam katela mo kontina e lingala katela nzambe lingala. Ayebisi eke tangu atuni Adam osali bo epona nini yoka Adam la réponse. Mwasi oyo pesa ki batu ba mema ki pede na mokeleza ba chef coutumier yo mwana mobali olati liputa po. Bango batu ba meki pede. Surtout ba oya ba tege na liputa. Na wata ngona sapatu. So ke kuna na kwa chef coutumier oye bate mama nani. Surtout na toro bakanga ngona sa confusion. Bongo ponani. Ba provoka ki pede na mokili moyen to yeba. Exact. Na boyi na nga problème na bandeko na biso yana na boyi bango ba koma kanda makasi. Ba tondani ebele na ba banki, ba tondani ebele na ba réseau ba ya ba sim. O ba sim ba tondani kune pardon na bona ngai. Na boyi pardon. Bo sala nga mabete na zande on a baza kande makasi. Muto bazodo na sima. Bomo na nga muto otambola na mutuka me mupepe nyo c'est ça ni ebima cho d'échappement landa to toucher ba via batoté mutu na vina na ye ogoya ko loba ba via bat na télévision ko sukela yo mabe Mama Kapashi na sali bolingo na yekoli bolingo pe na yebi bolingo mwasi azana réclamation pour na mobile na ye. Na sali makasi papa potika cigarette olingo tika te. Na sali makasi papa tika masanga papa olingo tika te. Papa zolangwa mingi. Moyen to sala économie bien ndako ezate. Landa sko eloko na loba. Jésus-Christ afandi mwasi moko ya ndumba aye pene na ye batu ba ye. Non, c'est-à-dire mwasi ya ndumba apakoli malasi na makolo sokoli makolo mwasi ya ndumba na vina biso tokanisa te ndumba za mutu mabe ndumba pasa mwa malamu na ye eza na mama mutu abongwa na kate nzambe ne mutu abongola ka mutu pe mutu na mutu abongwa na kanatana na ye naza pona ba actualité te mais naza pona ko édifier peuple de Dieu. Bayanke baye babeta ndumba mabo babete ndumba mabanga. Tangu baye na mabanga Jésus-Christ a posé question moko. Oyo nanu asala yango te. Aba mwana mwasi yo ibanga. Babwaka mabanga basimendele basani baki. Mopo wa eko yemba boy na nzembo. Ngai na boya ndumba ebanda boni ndumba pe moto nanya ko bikisanga ebanda boni ta ebanda boni ozolanda
ezaleli ya mwasi libande kokozala pe assembla ezaleli ya mobali libande kokozala ensemble na yebi eza na basi mibali ebele surtout bandeko na biso baza kota plata bateke akoko longolo na Gombe otiki douche otiki biloko nyonso mamemio na plata bateke na kisi eza kosamusa bateke te alobi mwasi oyo aza kitoko makasi na esika nga na vandaka tanke mwana chef coutumier boye mwe simba ezate fona mema eka na numero mama nazopesa yo na simbikisi même ne ya ba religion mwe tutanga ba religion ezate na kenda na église moko nazolinga mwasi mama linganga mwasi alingo linganga ite na keko luka vie na nga wana moyen atanga komba religion batu ezate mais na bien grand frère petit on a sali union ça ebi singa lobi sale effort yelanga photo na yi nazui photo na memeli tango na memeli photo lobi tikelanga journal le pesanga mbongo na sumba boucha rouge banini tutu babiloko muso mona na lobaga oyo eza peut-être banzela musu ya banganga onga na kenda ko lekela na koti vi nganga makasi e mona naka e mona na yo mona yango wapi ngai lambola tite banganga mama kapachi ve wana butu mombalali te prière via ebi singa bo na tonga lobi bolingo oyo ko simba na moni yo za mutu mai ye pasa mutu ya mai soki yo zalaki ya mai yo ya zalaki ya mupepe ngaka simba te apesi nga pentacle moko alobi kende ko kanga yango na batoli ya ndaku na bino a partir ya mupepe ndenge zo ningisa ngo mupepe zo komisa mwasi wana kizengi akolala pongi te soki amoni yo te soko silisi ko kanga ngo kende ko beta tour na quartier na bango pesa ka mbote ya liboko mama na luka mwasi na pesi mwasi mbote ya liboko ole mwasi soki loko ade banda ko mwasa ko mazoba kani ubali na komi soki na moni lupanga ba mwasi te mwena lala ezate na pesi kofi reso kofi alobi ete na ye kotalo ye pa na bino na kutika bilamba na ba kalesono batani na singa motema na ngezongi na mayo ka na banzemba na mélange tanga za l'homme de mélange mokonja mélange na Kongo ezangai mama kapashi ngane na koma zoba soki singezo ningana nga pe ka mutu mwena lukata musala ezatira ki omona chéri mwasi yango mpe lokola aza na intention na yo te yo mikomisi zoba me ye aza na ye pose azomuluka kwa chichiri moko boye azomona lokola shetani moko boye kidengele moko boye azolanda ye pambapamba kanda moko epesaka ozolota mwasi na makambo ozokanisa osala epa na ye ntango kosutuka boye na ntongo masuba ebimaka te ebimi masuba oyo ya mindele wana mari de nuit te oui nga mari de nuit oui wana ezali mari de nuit femme de nuit pardon femme de nuit d'Anoya faut bien contrôler langage femme de nuit d'Anoya oza na gaffe makasi na français nalanda yo ozolo na mama kapage tika bakabwana banani landa te penyel tata bamula yo tika omoni sexe tapa penyel landa te na ye omoni pourquoi tuna nga kes na bandisi ko ya tika bakabwana pe lelo toloba na nzambe merci papa Mike ça va papa Mike Kalambai tala mabolongo na ngana si papa Mike afinga landa te landa soki bebo finga ka fukama papa Mike Kalambai moyembi na nkolo
salanga ina koma nzambe papa na eko senga yo bolimbisi ya maiki naza parmi batu oyo na tena ba langage ya mabe pona yo surtout que impolitesse eza vi na ngai papa maiki kalamba ina manke yo makasi na télévision ngana baneko kanisa eza kanai oyo sali na eko comprendre ete ndumba babongo lisage motema te akosi abongola ya moko abongola papa maiki kalamba ina ebisio année oyo 2022 to confirmer oza mosali ya nzambe pe okosala ba plein oyo nanu osala te bando botama bando bana makamwa nzambe papa na nga maiki kalamba nasengisa papa maiki pardon bomoni bayana ba histoire lukuta tala ba cicatrice tala ninga betaka ngai tala ninga salaka boye ko éduquer pe mutu eza mabete ngana bane ko pesa papa tor papa maiki kalambai na confirma ka oza mosala nzambe mokolo tata mokonza mboka azoka pouvoir tango tindi lo yembo ya merci merci Jésus merci Jésus merci Jésus merci oh ozoka fois fois maïgité oh merci Jésus merci Jésus alléluia ah oh, totonia. Papa, au Sambelaka. Les véritables avocats. Avocat nangai. Eza bobele Yesu Kristo. Ya Yesu abundeli papa Mike. Ya Yesu abundeli papa Mike. Abundeli yo. Landa. Ngana ndeko sabino bat oh yo linga mwana papa Mike na boya na action de grâce au bon de la pona mama moni babilo mususu si elle mususu mona nazo pambwa matena vie kasit yot ko finga bato eleki ozela etolomo oya papa Moïse na ese que zate yo ka kozela botolomo abato surtout na époque apeya nani ya mwana wana nani nani Eliane ozela olala ti minuit nazo ba ya Eliane tinda to mona kango atabu esalaka bien landa na bino ba mibali bokoma kozela mitaka na ba mibali bokoma na sorcellerie tondeni to mona ka to partager to publier ça ka peu bien ya position borango bimit tala et comme le col album otali pe landa otali pe mpenya landa te loba soso tali po okotala te mosana nzamba kotala te modèle na vandela ki yango silence nazo mituna oyo azofi ba bombobo yete mbala moko na super disque na chembala mo nzemba kofi fibanga bombo yemta aloki makabwana kasi kofi mutaluka biloko ana nyonso na banzemu na ye mama na eko ya lisusu na télévision pour noki baningi ba potelanga jackpot buzoba babi ya jackpot babi leki na jackpot leki na mutana etolomo ya jackpot leki na nga jackpot na yebisa yo babi lokota pata musokola jackpot lokota pata musokola jackpot te babi pat jackpot mama zela tena lo bapona jackpot ko pota jackpot buzoba te babi jackpot yo zo loba jackpot mama kapash ko vanda na yo na yebi yo na mona pe place olata single na tala pe maboko eza ndenge nini si loba ke maboko onga na koko yeba te ya Félix Waze kwa loba ke maboko na koko yeba te za maboko ya Félix Waze kwa monstre d'amour mukwa bongo tête intelligent mukwa bongo tata pambola maboko na yebaka couleur nango teza ya mukwa bongo Félix Waze kwa mais maboko ya jackpot eza tatouage na tatouage omoni jackpot alingi peniel na tanini bato ebele baningi bapota jackpot parce que ngai na vandaka na jackpot naliaka na jackpot naliaka na ndeti naza na Lubumbashi jackpot ana kolwezi to uti kozala na jackpot
Ozolanda jackpot alakisi libumu aza na opération moko ya munene ngana esaki abongo la kutu motema comme pasteur po nzamba bikisi jackpot akoko remorke sikoyo te aza na frère ya danki mundele pena docteur ayebisi jackpot omekate abaneko alingaki penyele pona nini alingaki ye azala lokola avenir na ye bazo préparer. Okay. Tango mobeko nyonso ekosila et permettre siko misale sani e banda 5 chantiers ozolanda c'est-à-dire jackpot aza kutu ata na kati ya video wana te video wana ye moko ayebi te asalaki yango na nani eza États-Unis on dirait nayebi te na États-Unis soki ba Lil Wayne po mutu toyebi aza na tatouage ebeleza Lil Wayne te mpaka na za tatouage te Ozolanda mutu wana otomoni ye azata na tatouage te apema libumu jackpot ala libumu te ya penyel ça va hein tozo te amu penya awa kapashi yolinga bino misusu pe bolinko baby se ba via bana batu nga ifona bandela pe position wana posedi lokota pe musolo lokota pata musoko ni ngana ale lokota pata musoko kasi conseil na kopesa te sali souci sali bien te libala on est à moi si libala basi balimbi olamu te likambo ya honneur lele komi ya salite makasi na ute koloba na mateya moko mwasi akoki kosalir vi na yo akoki pe ko mobali pa akoki kosalir pe vi na yo tokoma akoki kobongisa tokoma kobebisa mobali ana za moto ebele bakota bandoki na kati ya bandako makasi ofongoli po ndako ya libala soko kotisi ndoki risque ezali okufa to epo koma na ndoki kasi ngolu o ba frère Mike baza nango pokomisa ye ndoki pokomisa ye ndoki eza problème yenda koluka bongo liso motema soko boyi bima musika na ye que ça soit balaki on a mis sur nzambe que ça soit balaki on a l'état na ebisaka moi bande konanga basi soko za na poso tika mokili avante libala ane zo tungisa yo pona ko battre l'avenir na yo bima pona mokili to yaka deux fois te to yaka mbala moko moi te otenga pe makasi na katanga landa na loba mama kapashi nazo landa dadi oza mate ya kitoko surtout makamba bolingo oyebi pena vie makasi mage age mama kapashi te nana age amuke te yo mikana ngai wana age amuke te kotala age te talela nga na kwe mususu na mutu oza mayela oteya nga pe nazali na mwa berere mwa mike mer oteyi nga makasi nabungisi lelo na kongo mwana moke azalaka lisusu te te bazali peut-être nayebi tozoluka omeka nga na position nini mama mama kapashi ebele mitakala na bango ebimi na ntina kozanga koyoka te ozoningo teya na place nanga mpona mama kapashi basalaka bolingo te na kwiti mabe bomeli ba whisky bomeli ba shisha boke kosala bolingo surtout shisha bomeli bombe boke kosala bolingo muto deja zokana yo muto deja bakanela keza lokola biso ba oyo mama ata danseuse ya Fabrigas azodenda na kweni na komeke loko te ya wera na komeke loko te ya jiba te bobaloli bolobi pesa mokongo tanda biloko na komeka te po na yebi vi na ngeza vi ya kokanela oza raison ko dadi penyeli kokabwana deja na mosala nzambe vi na ye komaki deja vi ya kokanela oui mboka bala bazongi syndicat maman serviteur de Dieu ba yokaka passe ensemble peut-être yo yeba ngo te OK serviteur de Dieu omoni ngane na yaka ko porta bango awa ce n'est pas ça buzoba bakana ko mabe na koko ya ko porta bango te poto sana bango même langage ndenge na yaka ko lobela bango mabe awa na sala ka be erreur grave parce qu'on a moment wana fona mi bomba makasi
OK. Okokutana na petit momimo boyo yebite azamde ko na bango to ser na bango to batinda ye bachela ye bambongo babi mukolo ye la biso ka vidéo na ye kanangi. Oyebi pourquoi on a finga ba politicien te? Poani. Ba politicien. La réunion. Maman nazoko sa yote ako chela o même $100,000 par mois si. Azuka 100,000 atangi ende mama zwa. Toi na posa yela biso ka. Siko tela siko biloko mobala osala yo. Akabelo nota 10,000. Asomelo mutuka vertige. Place bo omela. Bozo langwa. Moyo ye bali sous penser exacté. C'est ça. Moma wana nde tangu wana nde. Bako esaka Goliath. Oh. Même basala nzambe bele mitakala na bango bima na sakweti. Et bima na bo moto boete. Batinda bango basi. Ozolanda. Et puis maman ngana tangi criminologie. Naza criminologue. Oh maman kapashi boso ka pe batumte moi ba aventure mike ko reste to lo ba teva ngas na tseko déjà ce qui na nyazo poste na mboko ezaka 3 postes premier ministre gouverneur to président ngako pesa nga poste bi pese la te so pienga bourgmestre loko parole nga nyai na ko zwango te na niveau na nga pas bourgmestre député rien oh ngapke bolimo changa poste bo lana na betelo masolo na solanda na criminologie to pe ba na criminologue ninge biso to sar ninge to tangeli soko landeli ba criminologie belé ba criminologue ba criminel to tse ba criminel bango nyonso wana okomona ba bureau de ba pesa ka lokola forme ya on dit bazone bazate te balata basivi bakoma ba pesa ka forme ka lokola batu batanga criminologie menzoka batanga te bazo sala ngona na lo yenge a partir ka lo yenge na so ba tombola ba ko tombola lokola papa ba ko tombola lokola tuma tubwana po baza ba criminologue te batangela ngo te ba yebi yango te baza ba oya nzela ya balabala ba loko tie ka koma nani ba pire petit na sepel no poza munene oza tolo ko batela nga kitoko telema awa nzoka mutu fo le kanetidi wana ozolanda mama ngai na promotion na nga fo chaka nga promotion moko na ba Mamadou Ndala landa biloko na ngina loba c'est-à-dire na criminologie ce qui bazo préparer yo pour osala mutu mabe mama kapashi boko fanda pe une année 2 ans na mobali ba olandelo ndambu azozela mukolo ya occasion est-ce que bolingwa 2 ans confiance yete eyeko moment confiance yé moment baningi bazo mutakala na yango zo mona soko moni mutu moko yeko se présenter pene na yo faut que ça na conscience à bien faut que ça na sagesse ya bien intelligence ya bien pour qu'on risque au sambwa na mboko moni mboka oyo biso déjà site au sambwa pour qu'on kotisa mutu boloko c'est déjà ko sambwa ba sambu so mabe déjà ça premier ko sambwa déjà liboso ko sambwa nyonso ko ya na vi moyena banga exacté na yebi déjà ninga ko betisa mbunda na mboka na betisa mbunda na mboka tango bakanga kinga est-ce ba fani balala ki kimia jamais leader d'opinion nyonso ya mokili que ça soit niveau na ba simba ke na loyengete et ko sukelo mabe ko zo appel en des autres ba ko benga yo olinga te tango kanyinga ba ko benga yo asali nini tika mwana wana ozolanda mutu maladi ya mutu bakangisaka yete babengaka nde ambulance pour mema ye na telema so kangisi mutu maladi na yo na ye bokomi memi maladif bobeli mitu ndenge moko bokomi memi maladi memi cérémonie yo mutu yepe nini mutu ozona na makapage c'est-à-dire ba mitakala otozomona zo bimebele parce que prise ya suka ya vie ya mutu eza mutakalisation e bomaka nyonso to
tozoloba bien mama vi na yo ekoma na danger kapashi vi na yo ekoma na danger fo yeba mobali nini oyo kovivre na ye camarade nini oyo za na ye oyo kopesa chombo mobali wana soki aza kaka katula nkiadi ndenge biso na bakikongo tolobaka katula nkiadi oyebi katula nkiadi so elingi koloba nini kolongola posa mobali azoya te me nazwa mwa jonita na nga moko to mutu ashinanga moko mutu ashwana longolaka nga mwa nkema ndenge bayanke balobaka zala prudent na ye po aza ya confiance te ozwi mpo na katula nkiadi oyo bosali oyo ya peniel ezalaki katula nkiadi to ezalaki bolingo na nsima ya katula nkiadi famille eyoki soni génération oboti bana mibali ozomona eza na bamouvement mosusu eza sacré eza na bamouvement mosusu eza sacré eza na bamouvement mosusu eza sacré bamouvement mosusu lokota pata mutsana ningana eza na bamouvement mosusu eza sacré kobeta shit eza sacré mutu etuta na se eza sacré kopesa mokongo eza sacré koyemba eza sacré kokomona na miso ya bato te ebible ezokondana yango ofibi mpo na nini wana bible ekondana tomonaki yo mama namoni yo namoni yo ndenge opoti soyi namoni yo ndenge ofibi okoloba nange eloko te mama okokima te oza na place okokima te ezalaka na position nanga mpe na ya odi kindoki boy oya wapi oya osani nasepelaki nango makasi akope bassin bolinga te suka nanga mpe na komeka kepane botokende suwa katula nkiadi soki napesi conseil ya mabe bokondane ngai soki napesi mpe conseil ya malamu obeteli nga maboko azalaka wana na minute oyo nayebisa bino jackpot aza na poto opération ya monene bapekisi ye aza na repo ya inane mama moni baopération ezalaka babimisi michopo bafwa batie libanda balongoli babandisi ko kofongola yango basilisi kofongola yango bazongisi ye bayebisi ye balobi jackpot soko olingi vi na yo kobima na mwasi te misala makasi te kotombola kantine ya mai te komema kilo te bavoyage mpe ya banzela misika te wana docteur ndenge ayebisi jackpot azolia mpe fufu te aza kaka komela potopoto mpona kosumbela oko moko elemba ara pota makasi ozomona jackpot inosa mowei mutakala wana bozomona ye moko mukalo mutakalisation oyo ayembaki na micro ye moko abima aloba mobali oyo awuti wapi nga nayebi jackpot très bien jackpot azala batatouage na nzoto botika kosalir jackpot tata pambola bino kozwa ngo na premier degré te zwa ngo na troisième degré awa oluki baactualité biso mpe batamarala ya mitu tokoloba tolalaka pongi te manike collègue loba Ken piana loba boloba sikoyo tomonaki yo pembe na mosali na nzambe na complété ya deni mais deni déjà baki aza libre mutu yanga yembisa te ya mwana moment que vous êtes serviteur on dirait pas atika ya deni on dirait atika ya deni te atika ya deni azasi na deni te wapi na koteli ya deni ameka te ameka te bazali su kotambola te babebanaki te elo musu koza botambola te me chombo ezali tokutana na coin moko boye te ya denya beta te te beta te bon kopakola pe ya buso beza mabe te wa bena na koteli bien kaka poto moni video ya mutu pembe soki video wana na moneka mutu wana za pembe chance ya papa ya denya inda na te ainda à l'époque hein tata pambola biso merci dadi mabanga eza te ekoko zanga te pesa bato bapesa mwa fufu na bonane biso tozwi te bino kokabaki ntiase mpona na bilongi vino nayebi te ndenge bomena yango
ngape ebitene na mena vie na ngai hein. Merci na mama Banebele, mama ni mama, mama Olive Lembe Kabila Initiative Plus, tala provision nge tondeli nga na ndako mama, nzamba pambola yo, azongisa ya mingi. Merci na manager millionnaire Costa Itangu, fils Beton, ayambaki biso na Kolozi, nzambe tata apambola bandeko nyonso ya Kolozi, apambola bino nyonso, atako besoin na biso kokisa magite, kasi nkolo apambola bino po boza bandeko na biso ba Congolais. Toza ana kati ya Lubumbashi, merci na papa Moïse Kapuku, excellence Moïse Kapuku, oya yambi biso awa na kati ya Lubumbashi, tata pambola yo. Toyamba makipe epai ya Bourgmestre Dani Mushota, tata pambola yo, Bourgmestre Dani Mushota, na bosanité, honorable Patrick Katengo, yazalaka na biso na Kinshasa me mikolo toza na awa, nzambe tata apambola yo, apambola bandeko nyonso boza partout monde atie bolandi biso, na pesi bino bambote bisika biso bino, tata apambola bino. Merci Daddy, merci na ba onyo soba. Maman, ouais. Maison Kitam si Pablo Kitambala, tata pambola yo, pour na ba conseil Pablo Kitambala maison, tata pambolo na bosanité, ah, kulutu papi bunzi, papa français, merci beaucoup, bana États-Unis Dallas, bazo bongsa événement moko munene le premier le 2 tozala wana ebele bana États-Unis nyonso elongo na Jogo Sadami Ndala yende pena baza parmi ba organisateurs ya journée wana na kati États-Unis tata pambola bino nyonso, merci beaucoup. Merci en tout cas, merci na basai na nzambe nyonso basambela pona biso butu moi. Dadi alobi na se ya koseka to seki mezali kambo pasi ba jeune fille binonde ba mineur binonde non bokola te binonde bokoti ndaka libala avant biso ba koko biso tonuna biso ba maniki na ofani na kati ndaka libala te oyebi expérience ezani expérience c'est savoir vivre, expérience c'est conscience aux joies et pas ba boti na yo, expérience c'est conscience aux pas ba grande sœur oyo bazape mikolo libala ezaka te ke moi si so azaka kati libala boti deba na 3 bana nde aleki muto azana mokolo to tete. Expérience c'est yo moko non état d'esprit nozana to lobi awa tongo midi pokwa awa pona mama penye boloba ki biso to linto okene kokota nde na ndako ya mai kalambai te to wana ko loba makambo eza juste et puis eza réel. Soki bazo peso conseil babi mwana balakisa mosapi suka suka koela likama toza famille toza bandeko to partageaka soki balobi tika batu bazo komelanga mususu awa grâce na oleki na grâce temo olobeli te pona nini osali boete soki tozo loba boyokaka toza pe bato toza expérience na loba ngo village soki mukola eso place wana lidusu ezali komekate le kampanzi bokoma so bachebino mokoloto so basali boyo kakalisusu ba boyo kakalisu ba te conseil pour na bino ezalate bokoki bokomi ba world tala lelo oyo boyo ka ba conseil ya mikolo so ya no ipsi ya biso tika ata bobota bine famille moko te so apesi o conseil biso pe ba kapashi boto yo ka pe ba conseil to kwela pe ba kuito kwela pe ba to sabe mambo ebele pe mais to fanda boye kola koka conseil bino mama obande ko ba kapashi yo penye la sala onini olinga ketete tozaki na souci pour papa Mike aza beau frère na biso aza yaya na biso aza mosai na nzambe oyo biso to yebi so likambo za mabe to koluba poto cha trouble te mais poto pesa conseil to koluba ka ke moi muloba mais ye moko pe mutu ngai mutako ava mtapesa nga conseil il faut nga mona ye bakotambola na koyela bino mukolo ezali koya mais ezali soni nzoto ya mama nyonso eza nzoto ya mama nyonso eza koyokisa biso soni eza koyokisa problème supe mutu oya pesa ki un franc na ye soni en tout cas naba obaza na kati ya mabala naba obazali ko se préparer on se marie pour le meilleur et pour le pire soki nanu okokite fanda na papa o pe ba papa o nyos basimba ba téléphone na bango na ba air ya acte bozala ka conscient bozala bandeko ya basi bozala ba famille bozala makambo ebele ata obomba ke longi papa bakoyeba yoka bakangaka ndoki yeyo tokoki koloba me ezali soni takala ya mutu bamona hango te balakisa hango te po eza bolumbu ata na banda kutomona ake yaya azola telamba azuli puta afiniki na mususu kokolala ovandi boye pe na ndako torsi ni boye
place bande kono mibali il faut otaka eloko likolo biso to kola bongo minité boete ezali ko sa papa pasteur Soni libota mobimba en tout cas on azaki na ya koloba yango wana mutu na mutu ayebi par na pourtant to kenda kolala to lala abiso moko tant peut to kota na sanduku to kota abiso moko o aza amateur koyoka ayoka merci ba bonne fête bonne année nzambe aza na bino biso to keka na 1 million na biso pe na respect na biso to mi pesa en tout cas nzambe apambola mabota nyonso apambola pe ba jeune marié na ba marié nyonso o bazali apambola dadi o pena atamboli na biso na fin de l'année oyo na Kapach télévision et les maisons zangate et loko mo zangate en tout cas merci bye à la prochaine au revoir banda ta diemba odo susino na diembo matate na Kinshasa na profiter banana natala nguka na clip à Kofi na place na clip ni clip ya nani ya ezaka clip nini omona wango te ezaka clip ni Joe Mystique nta réaliser clip ezali clip ni mama Kofi pe ba clip le kaebele na kaju de colete ya mbele pe kaju de colete rando ya love zangasuka ezanga suka wana juste de nuance Jack Pemba amour na yonzoke mama Kapach yakala memo balode te na refete ezage diemba te mama ko ya poko tindika muninga ya o mema ala posa lokuna kuno umeli na ozonga te mama mboka wana pa do bachanga na boloko kasi benga ya wat vina ngande l'état fongoleli yango miso ba ebisi ngozo vanda boye pona ni duka parti politique moko sadere ngape ne ebisi bango na bi pardon wana na tikeli Kofi ngana ko sadere te na mene vina ngaka ana Lubumbashi message obietika la o mate ko boya ozonga Lubumbashi balinga makasi makasi ezapela mupepa bien mupepe kitoko biso kuno koyoka mikolo wana mama Kapach mbule beta kiboke notala kuna cercueil moko ezomonana kuvanda beme na cimetière eza pasi mama Kapach eso vanda jamais jamais par rapport à quoi eza vite te non kokate bimisa no numéro ya trésor mputo yango te yo pe ni on a trésor mputo jo kata no émission pa yaya oya bana mikete ya mikolo na koya wala ta koko ofandela c'est vrai ça na mona na kilo Joe Mystique ko buka ngo te jote bango te ça va biloko mususu comme na vie liste na biloko mususu na vie ozwango na bomwana te faut profiter nango na kimokolo dadi babi elambo ezolongwa te elamba oyo na ligne yango makasi elambo oyo kaka yango nde vie na ngai te olia mama Kapach okay nzala bayo tata pambola biso purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur, chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, colorataire, musique, n'en parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, na États-Unis mobimba, et si ba valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, États-Unis mobimba, et si ba valida. Pour la mariage na yo, ndeko Kobanga Bangate oh. Service traiteur Katika Pesa eko pesa masolo motema leo some bapesa asolola babie soko kutani na ye okozala deside Katika Pesa na pesa yo nini ye Katika Pesa motema malamu Katika Pesa Madame Katika Pesa mère boss Julie est à te valide, yes sir. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika
Pesa TV. Aïe. Katika Pesa TV. Aïe. Petite sœur propre, petite sœur chérie. Y'a Madame Eliane Nito, la patronne. Y'a service traiteur, la Providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef Katika Pesa. États-Unis mobimba bavalida yuna ni oboya. Madame Katika Pesa motema malamu ruta ya nzambe ya yoka Julieta valida Pumukoi. Katika Pesa TV. Aye. Katika Pesa TV. Aye.